Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, c'est cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté internationale. Mbote na bino bande kwa landi partout misa kolanda biso na tindika télévision chaîne idéale omela ka bino ba actualité na tango oyo esengeli nde alobaka toujours kimia réuni partout on a mabota na bino bienvenue na émission na bino bolinga mingi décryptage ya ba analyse sociopolitique ya République démocratique du Congo. Salutation spéciale au boss Orifin qui sombelongo na papikeli kasi na masolo na biso ya mokolo ya lelo à la une tokola kisabino Lolinge kandi société civile de la RDC Kamara Bongo na mwana mboka Christopher Mutanda bakitaki bongo na police scientifique pona ko lakisa na baimboka ba compétence ya armée na bisope ba découverte ya somo esalemaki ekuna kasi tokolobela yango na analyse na biso ya mokolo lelo. Tout d'abord bolanda image yango ndenge nini elekanaki reportage Biumbui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes ici à la police technique et scientifique pour assouvir un besoin, le besoin de curiosité. Vous savez, nous sommes la société civile de la RDC. Nous veillons à ce que, au niveau de la justice, le droit soit rendu et que ce soit le bon droit. Et que les supports devant concourir à établir ou à éclore la vérité soient des vrais supports. En termes de supports, et à cette instance, la police technique et scientifique, nous voyons ailleurs, dans des films, dans des reportages, ailleurs, ça existe. On arrive à élucider certains mystères par rapport à des dossiers très compliqués, mais en impliquant ou en faisant appel à la police scientifique. Mais ici, chez nous, apparemment, il y a des sentences qui sont prononcées, surtout au pénal, qui laissent un flou, alors que la justice devrait établir absolument la vérité. Et que si des gens sont condamnés, en âme et conscience, qu'ils soient assurés que réellement ils ont commis les forfaits. Et s'il y a des plaignants, que les plaignants sentent que réellement on a dû concourir à leur objectif. Et c'est en cela que la justice devient un facteur de paix. Elle évite que les gens pensent faire justice parce qu'on n'aura pas atteint les évidences. Alors, nous sommes descendus ici pour voir, évaluer, explorer ce dispositif qui appartient à l'État, mais avons-nous constaté qu'il n'est pas si exploité. Donc, mais nous sommes surpris de constater qu'ils ont des bons équipements, ils ont de très bons équipements qui nécessitent peut-être d'être actualisés, c'est-à-dire mis au standard international, mais ils ont également l'expertise. Ils recèlent d'une expertise de très haute facture. Et avons-nous entendu, c'est pour la RDC, même l'Afrique centrale. Même l'Afrique centrale. Et là, nous faisons appel au ministre de l'Intérieur, parce que c'est sous sa responsabilité, de faire également une visite, une descente ici, pour voir un de ces services qui est pratiquement abandonné.
Nous avons vu une unité qui a acquis du matériel avec des techniciens bien formés en toxicologie. Le matériel est là, mais ils n'ont pas de locaux. C'est-à-dire, l'espace qu'il y a ici, on peut aménager des locaux pour ça. On a besoin de la toxicologie en ce moment où le pays est confronté au problème d'empoisonnement. On parle de poison un peu partout. Et on parle d'usage de stupéfiants. On ne peut pas travailler ou se pencher sur ce genre de questions sans avoir des scientifiques qui vous établissent, qui vous donnent des conseils. Ça, c'est très important. Autant pour le ministre de la Justice, Madame la ministre, la justice, elle est dite, mais moi je crois qu'il y a un auxiliaire très important, ce service ici de la police, au niveau des enquêtes, au niveau de l'administration des preuves. Ça manque à notre justice. Ici, nous avons découvert qu'il y a également un service qui certifie l'authenticité des documents. Alors, la plupart des documents qui circulent sont des faux. Nous avons été rendus à l'évidence ici, mais curieusement, on n'utilise pas ce service. On n'utilise pas ce service pour les imprimer des valeurs, par exemple, les permis de conduire. Est-ce qu'on fait en sorte que ces permis-là soient sécurisés? Est-ce que les titres académiques, scolaires et autres qui circulent, est-ce qu'ils peuvent être certifiés à l'œil nu comme ça? Alors, pensons sécuriser surtout nos pièces d'identité. C'est presque toute l'Afrique qui voudra acquérir l'identité congolaise ou la nationalité congolaise. Mais il faudrait absolument qu'on recourt à ce genre de service au niveau de l'entrée du pays. Il y en a qui viennent avec des pièces qui viennent de l'extérieur, bien sûr, mais qui sont des faux passeports. Mais il suffit qu'on se contente tout simplement de regarder le visa pour dire que bon, c'est bon, la personne peut entrer, mais le support sur lequel le visa est posé, ça peut être un faux passeport. Mais il faudrait arriver à détecter. Donc, c'est-à-dire ce service, la police scientifique, nous, société civile, nous estimons qu'ils doivent être impliqués, même dans ce que la CENI fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons vers les élections. Les cartes d'électeurs, là, elles ne sont pas sécurisées. Les gens peuvent les fabriquer et puis les utiliser pour s'attribuer la nationalité congolaise. Il faudrait qu'ils soient impliqués à plusieurs niveaux. La justice doit les utiliser. La CENI, cher ami Denis Kadima, impliquer ce service. Donc nous avons visité, on a vu, et nous vous disons que j'étais aussi un coup d'œil en passant par ici. Il y va de la sécurité de nos élections. Alors, voyez comment vous pouvez les impliquer. Mais nos impressions sont très bonnes. Nous avons trouvé un personnel dynamique qui aime son travail, est très engagé et prêt à servir la nation, ce qui nous a beaucoup encouragés. Monsieur Christopher, quelle serait votre motivation de venir Notre motivation, nous disons que la justice, la saine administration de la justice étant dite, donc le droit étant dit, la justice étant faite au nom du souverain primaire, le peuple, et il y a plein dans la société, plein de veredicts, il y a plein de sentences qui sont prononcées. Et même à Makalala, moi j'ai été prisonnier. 80%, ils vous disent qu'en tout cas, ils ont tapé à côté. Alors, on doit concourir à faire correspondre les sentences qui sont prononcées avec les preuves réellement tangibles. Et pour ça, nous nous sommes dit, nous allons aider la justice. C'est pour aider la justice que nous sommes là. Ouvrir un pont qui n'est pas exploité et qui peut aider beaucoup la société. Merci beaucoup. Parlons à... Moi, je crois que, écoutez, cette affaire, oui, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais je pense qu'il ne faudrait pas instrumentaliser une telle question. Instrumentaliser, c'est-à-dire, il y en a qui veulent en faire une option politique. Il y en a qui veulent en faire une option politique. Il est question de rester serein. Le Parlement va ouvrir ses portes très prochainement. Et nous allons écrire au Parlement pour lui demander de nous dire la réalité. Est-ce que c'est vrai, les députés touchent-ils 21 000 $? S'ils touchent 21 000 $, quelle est la structure de ces 21 000 $-là?
C'est quoi exactement? Ce sont les honoraires, ce sont les primes dues à quoi? Et c'est après qu'on va se rendre à l'évidence. Parce que jusqu'à présent, c'est des choses que les gens disent. On ne nous a pas produit, même celui qui a débité l'affaire, mais il ne nous a pas produit sa fiche de paye. Parce qu'il y en a quand même dans son parti, il y a des gens qui touchent l'argent. Ils ne nous ont rien produit. Alors nous pensons que c'est une question qui doit être traitée lucidement. Ça ne demande pas qu'on puisse s'engager à des marches et tout ça. Marcher contre qui? Ce sont nos députés. Ce sont nos députés. Et puis, les députés congolais devraient-ils être des mendiants? Je ne pense pas. Alors, comparativement à ce que d'autres touchent, est-ce qu'il y a un rapport? Bon, tout cela, on va nous édifier. Mais anticiper déjà en cherchant à soulever la population avec des marches et tout ça, moi je pense que compte tenu des problèmes auxquels le pays est confronté aujourd'hui, nous avons la guerre à l'Est. Nous avons plein de problèmes qui nécessitent d'être résolus. Hein? Qu'on laisse le peuple tranquille. Qu'on laisse le peuple qui souffre, qu'on le laisse tranquille. Il ne faudrait pas que des gens qui n'ont pas de discours politiques puissent chercher à récupérer, à instrumentaliser une telle question pour en faire un sujet d'animation ou d'exercice politique. Nous disons que ça c'est malsain et nous ne nous inscrivons pas dans cette logique de mettre la population dans la rue parce que les députés touchent 21 000 $. Ils sont en vacances parlementaires. Que leurs élus puissent aussi les interpeller. Est-ce que réellement vous touchez 21 000 $? Bon, ils auront à s'expliquer. C'est encore une question. Et le moment venu, parce que bientôt, l'année prochaine, c'est l'année électorale. Et l'occasion nous est donnée, nous, souverains primaires, au lieu de manifester aujourd'hui, de casser ce qui existe déjà. Nous avons la possibilité de juger, hein, devrions-nous renouveler la confiance à ces élus ou pas. Nous aurons la latitude de le faire. Mais ce n'est pas maintenant qu'on va le faire, on ne va pas résoudre le problème. Voilà, l'ensemble le Lingekani de Santiago et les Kana qui coûtent chapeau na société civile parce que action na bango ezali komonana to monana nte bala kisabiso ba réalisation ya boye to yeba kité que mundu ki to bengaka AK 44 47 voilà en général biu bongo nde na oloba AK 47 ezalaka pe vérifiable na bayi o babetaka masasi soki baye balisasi wana eutaki bele bien na munduki wana eza na numéro nini puissance nango ezali nini toyebaki yango te toyoka kaka AK 47 wana o ngape na mona kaka nde basoda batambola nango toyebaka te ni ezaka na kati contenu ni compétence ni ezalaka na kati wana coup de chapeau na société civile elongo na mona mboka Christopher Ngoyi ndenge alakisi biso to asali toyeba makambo ya boye pe tozala ba matériel ya mwa malonga parce que vu ba pays za développer bazana ba matériel ya makasi mingi kasi na lolenge na biso pe to moni toyebaka te kezalaka. Mais le matériel wana servaka na nini soki existaka ezali non exploité. Donc to senga na ba konzi le quoi to moni ezo exister police scientifique à l'accès yango bazwa pétant yako exploiter yango bel et bien. Bande ko balandi. To koti vraiment na masolo na biso ya mokolo ya lelo. Tika tozonga na no mwa muke po ba ike ba bengi kili po na tina koloba. Pénérie à carburant, tindika lobeli yango te salelo ko moko te là dessus. Kasi to lingara mingi ko zwana nous information ko vérifier ko kita na terrain et puis ko informer bino. Bande ko balandi mikolo eleki mwa mingi oyo to yebaki guerre oyo et kutamaki dans le monde. To rappeler yango lisusu te salaki ke pénérie ya carburant et kota partout ezaka na RDCT. Baiki kutu bayi même source na yango te bazali kolela lela webisa mokonza mboka atela biso likambo oyo webisa mokonza mboka asala boye bazoyi bate eloko nini sali que carburant emona na kalisusu te la bamboka mususu kutu batindeli biso ba vidéo carburant eza kutu ndete bat ba otambola makolo et pas mususu carburant et mati kasi ya biso
L'État, depuis mon amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à côté na pouvoir tika, n'a informé bino, à fouter là, peuple mobimba. Déjà 40% ya kosomba carburant. Na ndenge nini? Carburant ese mataki, banda guerre ya Russie et salemaki, kasi gouvernement na biso na démarche na bande ko entreprendre à kende Rwanda, kende Sahela na ndenge ko découvrir mboka na biso ezali na ba réserve pétrolière ebele vu kinga kati bolanda ki ndenge ministre ayibisaki biso alobaki po population et sentir kuwana te ke carburant et mati hier azui charge ya 40% ya prix d'achat ya batu nyonso ba kosomba carburant donc ndenge carburant bande kosomba yango na 1800 et quelques mbongo mususu ya likolo oyo batu nyonso ba kosomba dans le monde entier l'état sa foutela biso donc mais c'est failli lupe ba foutela mbongo ya carburant wapi ya linga ko chambutu mbutu na mitema ya batu pe na mito ya batu déjà 40% l'état a foutela yi kasi l'état rassuré biso bokolanda ngo tout à l'heure discours ya ministre Didier Bidimbu ndenga lobby malgré ekoti polémique na mito ya batu pe batu ni ba question ebele tokokoma wana bokolanda ngo pe tout à l'heure kasi tika to expliquer na population en général que donc les 14 oyo parce que na loba dans 5 jours parce que mikolo déjà qui les 14 oyo déjà ba carburant et koya pour ravitailler ba réserve na biso population ko s'évaguer na misane na kimia pe ba tracasserie ko za souté na ba station pour na kosomba carburant biso moko toza na compétence ya ko exploiter carburant oui mais wapi ba matériel ba investisseur ba yé pour na ko exploiter oui mais ba yena ba équipement na nté toza na pétrole toza na carburant na mboka na biso qui tendait aux obéis dit oui mais il nous faut le temps d'investisseurs ba yape na ba outils na bango comment exploiter ba ko raffiner ndenge nini ba bateau tout consort to keka te to zu carburant brut to tena mi tout canabiso donc pénurie oyo bande ko balandi zali na monde entier carburant ezali te kasi biso ministre na gouvernement ba rassurer biso les 14 oyo déjà ba bateau ezali na nzela ezali na mai tokozwa carburant mais rassurer biso pe lisusu ba o ba sombaka essence ya ebele ba 30 ba 45 ba 50 litres ba diminuer moi muke ba zo pe ba 30 ba 20 pour na kosunga ba ikenyonso ba kende ko se vaguer na misala on pe ba somba carburant kasi ya pasi ezali nini tokitaki na terrain pour na kosala investissement sur ndenge ba exeki biso 100 bis kokita pour na ko ravitailler ba biso ezali kosala te sunga batu ba se vaguer na misala kasi tosikali komona tabisi mon côté ya Transco kaka ndenge ezalaka po matabisi ya Transco ezali passé yango na bela katango nyonso esengeli na commission moko ya suivi ezala mise en place pour na kolandela ba action so gouvernement ezozwa Transco ba bebi manzela mais Transco et comme kozwa nango ba course personnelle ezozwa bana ba école quelconque ezoke kozwa ba touriste ezoke kozwa ba mama bateka ba mbisi na maluku donc échanger na mpo ke ba kozwa varier ezaki to côté tandis que population ont souffert na kotambola makolo or gouvernement bisi 100 bis pour na ko ravitailler mitukebele koti banda parce que carburant zate mais na nzela to moni transcoté liboso ku tezalaki tozo mona ta 4 et 5 membala oyo atami balezo komate sans plus tarder to continuer ma solo oyo ya biso to kobeta sur pénurie ya carburant na République démocratique du Congo pour na kotanga mikili ya bapayate le ministre a dit to landa un reportage oyo plutôt zonga na masolo na biso na liboso na bino po to yebi situation nini oza kotambola na mboka actuellement par rapport ya o etali approvisionnement pe kokabola o babengi carburant babengi na lingala pétrole na ba station na biso ya liboso na koloba boye o eza ko salama eza eloko moko eza sur le plan d'abord mondial par rapport ya approvisionnement d'où to komona na ba pays ya mindele bamboka oyo baza un peu plus développé que biso actuellement bazokuta na même mikakatano mais gouvernement na bino o eza conduit par excellence monsieur premier ministre Sama Lukonde gouvernement na bino etike kola la pongité nyonso ezaki prévu pour que to ko koma na situation ya boité mais ndenge balobaka à l'impossible nul n'est tenu
to prévoyait qui bateau belé fallait y a peu quoi conserver biso à travers la société commerciale na ba société misusu bateau nyonso to prévoyait qui na dernière minute est glissé ne baba est glissé c'est que bateau fallait Congo misusu et moins retard pour na peut-être mambo technique ou autre chose mais malgré ça to vois qui koko soit liboso na o ba bengi kérosène o ba benga ka jet A1 na koko so o to vois qui gouvernement a sili ko solution produit ekomaki depuis samedi passé ekomaki na mwanda ba tindika kiangoti na ango po kwa kokoma Kinshasa esenga eya na ba pipeline nana ekozwa 3 4 5 jours maximum yango o ese salami produit na nzela si pas lobby na mikolozo ya lobby kuna pona kérosène pona jet pona ba avion pona pepo problème rozali susute toza na ba bateau o toza ikozela pona essence na babato toza kozela moko ezwaki mwa retard na ndenge ezwaki retard oyo ekoya eza prévu ekoma le 14 septembre mais le temps ekoma le 14 septembre le temps ebima batindika pe koma na Kinshasa ekoki kopesa biso mwa retard moke ndenge lokola ministère hydrocarbures eza na tutelle na ngai tovandaki ngai na ba expert na ngai na bandeko ya SEP na bandeko ya logistique nyonso pona koyeba ndenge ya retrouver solution malamu oyo tomonaki pona kokoka koevite kokoso oyo eza oyo tobengi tosala rationalisation toyeba ndenge ya diminuer quantité servie parce que na ville ya Kinshasa na mokolo moko tosalelaka 1100 mètres cubes pona consommation ya carburant mazout nyonso wana tocalculaki ke soki tocontinue na stock oyo toza nango kopesaka 1100 mètres cubes chaque jour d'ici le 14 et à jour na biso ya suka et au sala que le 14 après le 14 troza sous atana litanga moko te ya carburant nde tolobaki tozwa to divisango nde tokomi kopesa 620 mètres cubes par jour donc on a ko insister ezate que carburant ezali mais to rationaliser to kitisi ndenge ya ko servir mais batu bandeko par manque d'information na ba o ba ngi ba ndur batu na erreur ba spéculation que produit ezali biso nde to décider to kitisa fréquence ya ko servir na fréquence wana o babengaka patriotisme faut ça na kati na biso o tozomona bamboka libanda na makambo etangi carburant parce que carburant eza moteur ya économie ya moto carburant soki eza te biloko kolia ko se déplacer te pour koma na Kinshasa carburant soki eza te moto okende musala te d'où patriotisme esengi ke na oyo tozo mettre en place que chacun d'entre biso oyo azaka na bitu atiaka 50 litres akomi kotia ata 20 litres to 25 litres po eko akokokaye asa ba déplacement ne pe atikela baninga oyo baza na sima bako pe kocha nde to rationaliser ngo bongo na yango to sengaki na mikondi ya ba société commerciale Total Engine Kobil nde nazobelela bango lisusu tolobaki pona ba Jeep nyonso ba ko chati na 30 litres pona mituka nyonso mikie oyo tobengi ba ketch na mituka misusu bakosuka na 20 litres ezo permettre to rationaliser po mutu azanga te vome to zwa ndambu le temps ba bateau oyo ezokoma et permettre situation zonga ndenge banda kozala yango na profiter na belela lisusu ba gestionnaire ya ba station service il faut vraiment que ça la ordre parce que mutu nzela akoti tozomona mutu aki a se servir mais azangi ndenga kobima station et créer sous son embouteillage et créer sous son problème. Alors que Moutoussoka à côté a 20 litres naïe, toi 30 litres naïe, aux a 207, aux 30 litres naïe, au bimi, au ticket de quoi nasima aïe à côté. Et puis tous à obéir les sous tout et bien que batou bazana ba groupe électrogène à bandaku. Bazana a besoin à que nasoma carburant pour être un groupe. Mais Moutoumoko so a sombi il y a 25 litres et qu'on couvrir consommation journalière naïe c'est suffisant. Moutoumoko a koyen à 10 bidons te pour ton disappoint que nos bombes pas naïe. Alors que tu as vu que tu as la période où il faut surtout se serrer coude. D'où le gouvernement, à travers le Premier ministre et puis la ordre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et eu des mesures sous sa mine. Parmi les mesures, on a eu pour alléger le transport. Les lots de transport à Kinshasa a aligné 160 bus. Dans la mesure où les lots de transport ont commis 260 bus à partir à Lobby. Donc il y a 100 bus en plus au ville à Kinshasa pour alléger et effacer le transport. Lobby, toza na réunion makasi na ba technicien à transport na ministre à transport après toza na réunion na premier ministre et puis na président de la République chef de l'État pour na ko bakisa ba mesure muso pour na ko alléger quotidien il y a peuple congolais il y a peuple quinois par rapport il y a période où toza ko traverser nazo betel chou c'était gouvernement à la lipongité malgré bateau au tozo zela foi comme le 14 où ils a déjà sûr à 100% comme l'élo na ordre premier ministre ministère à finance ministère économie et où tu sais qu'on débloqué mbongo pour na rokoka koza sous bateau mususu à 25 000 tonnes métriques
oyo soki nzambe asungi ekokoma dans les 4-5 jours. Donc na kosangisa makasi ana nyonso eko permettre que produit ekoma ekotebele de façon que to tenir face et situation ezonga à la normale. Batu baebi na o baebi te baebake l'État congolais na litre moko abakisaka près de 1700 francs congolais tant muta sombra litre ni na pompe à essence. Eza ba mesure o mokonza mboka chef de l'État a lobby pour na social congolais pour transport et bouger te nde to continuer ko appliquer ngo. Peut toza ko continuer ko appliquer ngo mais tozo travailler to ba ndenge ni to ko gérer ngo. Nazo beta lisu c'était carburant ezali mais loko la quantité za mukie pour le temps ba bato koma to diminuer. Il faut to adapter mode na biso ko sala na ndenge to salaka na mesana ko cha 50 litres na cha 20 litres na mesana ko cha 80 litres na cha 30 litres de façon que biso nyonso to ko circuler ti produit koma et puis nyonso e ko continuer abeti sous marteau o na babengi pona ordre et puis naza ko rassurer population ki na mikolezo ya likambo e ko tikala na sima na biso. Merci beaucoup. Voilà bandeko balandi ingénieur Abi akati mwa moke image wana pose aki na ministre Ebele bolandi communication tozongisaka communication pour à la page tozo communiquer makambo lokuta te mais tozo communiquer o ezali bolandi elongo nanga kasi ezo pesa pasi baike batuni ministre a ko évoquer tout à l'heure ba bateau. Oh bateau na biso zali na nzia depuis bateau ba maquette ba tela biso bateau ngoyaka te pourquoi biso e umelaka kaka ote kokoma bozozela mandat ya président et si là pour bateau et ya to bozana besoin bateau ne servir na régime oyo bomoni place tozo kende. Donc population comme même ko douter na communication ya bakambi na yo bateau ezali koya eza na nzela voilà ton dimi na biso te et sali débat batu babundi sur le kamba bateau wana bateau ezali oui ezali wapi bateau ezoya meko ya quand Néango zomona que lobby bakoloba le président Félix Antoine Tshisekedi a échoué na mandat na ye pour na biloko ya boye. Donc bo sunga mukonzi mboka eloko boye bi komi na nteto ko ya na nte botika ko assurer population. Pourtant population zozela. To bandaka bongo na lever ya corona oyo ya confinement ezaki lelo lobby lelo les 8 les 5 les 4 to kutu bozo yebate. Donc botika ko tâtonner comme ma population na kondima lisusu te na makambo bozoloba tolandi communication ministre oui kasi tozo c'est ali 14 oyo carburant équitable bel et bien na mboka anabiso bandeko balanda okatanga UDPS ezali kondongwana bazali koyela nini tozo yebate en tout cas ba vidéo est circulé ça et là koloba lolenge kani bakeiti na bazuzi po bakatela bango likambo ya hiérarchie nanya kokamba nani nanya kozonga or toyebi makambo parti politique et chez oyo na okatanga président zali boye zongi boye mais bino bokina bazuzi ndenge nini bosali ba marche botamboli eke zongi to comprendre te nyonso wana pona kolakisa ke UDPS ezali na ordre te or déjà batia le point sur les i kozongi sa ordre pe unité na parti kasi bino kuna bozonga bo commettre babi mwami tolanda deni ne salemaki pendeko o azali habilité ya ko éclaircir biso ni nezali koleka Mon message est celui-ci. Ici, nous sommes à la fédération de Lubumbashi. C'est ça la fédération reconnue légalement. C'est là où il y a les autorités établies légalement par l'hiérarchie du parti. Mais une chose dont je suis en train de regretter, c'est que vous avez vu sur la ville de Lubumbashi comme du désordre. Ça ne concerne pas le parti. Il y a les gens qui sont en train de se tirailler pour leurs intérêts personnels qui n'ont rien à voir avec le parti. Ici, jusqu'à preuve du contraire, le président qui a été établi ici ou bien nommé légalement avec son équipe légalement, c'est le président Bruno Tshibangou Kabaji. Mais chose grave, il n'est plus à Lubumbashi. Il est bloqué à Kinshasa, soit disant que c'est lui qui se met du désordre ici, à Lubumbashi. Mais il n'est plus à Lubumbashi, je ne sais plus d'où vient du désordre. Nous disons ceci. L'UDPS, c'est un parti disciplinaire. C'est un parti qui se respecte.
Le problème de l'intérim, ce n'est pas à moi qui peux le dire. Le statut a déjà bien tranché. Là, tout celui qui veut savoir qui est reconnu légalement comme intérimaire, il n'a qu'à se référer au statut du parti. Mais ce que nous ne voulons pas, vos désordres là, nous ne voulons pas que cela puisse revenir ici. Parce que nous, on a beaucoup perdu. Nous, on a lutté. Moi, je réponds au nom d'Exode Boussou Moulom de Machipicha, le père fondateur de cette histoire. Ce n'est pas pour se vanter, mais nous disons que nous ne pouvons jamais laisser notre élite là, soit bafouée et crachée par n'importe qui que ce soit. Au niveau de la Ligue des jeunes, celui qui est reconnu, papa, c'est Kaskarangoui, parce que c'est lui qui a été établi par le président fédéral Bruno Tchibango, reconnu officiellement. Ce qui s'était passé de l'autre côté, ou bien de gauche à droite, ça ne nous regarde pas. Nous, nous sommes ici, nous sommes à la raison. Et nous disons à tout le monde, ceux-là qui vont se chamailler, ça nous regarde. Vous connaissez, c'est ici la permanence officielle, légalement reconnue. Si vous avez quoi que ce soit, allez, venez ici. Pandeko Balandi, Tolandi, Papa Lobi qui toko penza a expliqué nini ezali kolekana kuna, donc on a eu deux personnes, vous allez koboya vraiment division, vous allez koboya peu désordre na mikolo ekoya tokoyeba penza nani akosala nini pe wapi. Po déjà tant réconciliation c'est salemi ba kotisi ordre ezali te na ba mosusu ba ya pena na désordre pona kolobake IDPS ezali divisé to tambola penza na alima bandeko balandi mes condoléances na bandeko ya Royaume-Uni mobimba reine akufaki kasi tomoni mokonzi ya mboka a Twitter qui peut présenter ba mes condoléances par rapport ya Royaume-Uni ndenge reine autiko kufa longonya na ba initiative ya boeto ebi pété soki mokonzi ya mboka akokende pe kuna pona ko rendre hommage na la reine Elisabeth. Kasi tozokoba na masolo na biso tomonaki bandeko balandi ndenge famille présidentielle et voyager na avion normal lokola batu nyonso. Kasi esali en tout cas na ebité Kongola lingara nini président Somba tricycliste balobi, président voyager balobi, bana président ba kene boîte balobi, donc to ebité président zata na droit koleka mo PPT likambo zo pesa passe. Kasi to monaki bana ya mokonzi ya mboka elongo na famille ba voyageaki na avion normal ordinaire ndenge baneso ba mataka pe na first class te kasi na classe ya sima ndenge ba passager normal wala ba moyen normal batekanaka batambolaka kasi balobi omoni abwakisi bana na ye yazoke na ba diète privée tala bana na ye bazo souffrir yango epesi biso pasi ndeko dinosaure oyo azali combattant oyo binoso boyebi papa renommé na ye tokozoya mabete kati tokozoya malamu coup de chapeau na ndenge azongisaka bato toujours na ligne na nzela eza pe ndenge na ye ya kosoutenir mokonzi ya mboka a répliquer par rapport ya ba réaction ya baimboka ndenge famille to bana ya mokonzi ya mboka batamboli na avion lokola bato nyonso tolanda élément oyo plutôt zonga. C'est parti. Le communicateur privé du chef de l'État Fachi Beto Mokontombo le moment ya kaninda ngai na ya kaka pona ko répondre bato baza contre Fachi osimbi Fachi osimbi dinosaure nazo mona vidéo moko zo circuler famille présidentielle mwana ya président na mobali na ye ba betita bango moto na Londres ndenge zalaka bino mutu bolobaka o famille présidentielle baza ba jusser suko un jusser aza mutu akozo jet privé lokola ngai dinosaure ndenge na zala na bambongo na ngai nazo ka ba jet privé na nga na luwaka ngo na matinga moko na kati ya jet privé mais na moni Fani Tshisekedi na David Mangaya beau-frère na ngai ou bien na koloba ke non na kati ya avion baza kutu ata na nini na première classe te bavandi bisika mutu nyonso avandaka na économie mais epesi polémique pour leki na ngai alobi ke na ko toza na kati ya jet privé bona boto ça non botika mutema mabe mwana président azape na vie na ye président za na vie na ye soki bazui bakoti na bango na kati ya avion wana batu baza ebele na kati wana
Ceux qui sont dans la première classe, pour le but que non, dans la première classe, mais bavandi na bango normal. Quelle humilité, yo, au cause de la moine président, ok, nous vendons na batu nyonso, au vandi na bangulu, na bantaba, basoso, basangisi bino na kati avion ndenge bango bazawana. Quelle humilité, bana wana ba lobby que nous tous ensemble na batu po, ba botama na batu, basana famille batu belé. Botika mitema mabe, bino batu kento, na yebite. Ceux qui bosa battu à parti politique nini o bozo sala ba kabane na binona bolonga te biso toza wana pona fachi ou rien botika biloko wana na sala bino vidéo pona l'axe bino battu kento battu mitema mabe mutu na bino faut sala. Voilà bandeko balandi tolandi réaction de Dinosaure oyo boyebi tango nyonso azalaka wana pona ko recadrer baike nyonso batouchaka à la personne du président de la République en tout et pour tout ya mabeto boaka tozo ya malamu kasi bandeko na ngai esengeli toyeba président de la République azali mutu lokola batu nyonso azana droit ya kosala oyo akokosala pe bana na yeba na droit kotambola ndenge balingi eno kozwa vie ya président kotiango na toile boye ezopesa penza kitoko te tozo chuter na élément oyo bandeko balandi na lwala ba coordination ya NJC elongo na bandeko ya DAUC bazwa qui soutient vraiment ya communauté ya ba pasteur pentecôtiste oignon so balobi baza prêt ya ko sambela pe ya ko soutenir mokonzi ya mboka elongo na gouverneur na bango à la personne de Fifi Masuka oyo déjà misala na pe ba réalisation na ye ezali di concret au moins ça tongaka mboka te Fifi Masuka depuis à Koti na tête ya Lwala bakuna tozomona ba résultat ezali vraiment positive par rapport ya ndenge ezalaki liboso tolanda communication ya association ya pasteur pentecôtiste ndenge balobi ba ko soutenir chef de l'état elongo na mukambi na bango Fifi Masuka pique accent sana kwa hiyo organisation kwa kuitika kumwito ya notre bien-aimé Mardoché na organisation ile atukamachia shi antake ba pasteur tulichika kufanya kazi premièrement ndio kuomba ya nchi yetu ukini yetu ya Congo après soutenir vision ya chef de l'état na mama gouverneur Fifi Masuka mu province ya Lualaba ya kwanza kwa soutenir na maombi après kwa soutenir tena na ma idée basaidie mafashi ya kuachana osino ntake batumishi ya Mungu ashitaonekana yako nasemea kupitia batumishi baki tu kwako ndio kusoutenir vision yote. C'est pour cela tunalikutanisha pamoja antaka batumishi ya Mungu ku vision ya ndugu wetu Mardoché anatuletea mambo ya bien parce que demande yake na shi tunichika tuamini tunasema vya kweli ifo na shi tuingie muhimu tukuna droit ku politique mais hatuna ba politicien parce que kuku mambo ingine takuwa besoin na shie c'est pour cela tunakuya kuichika kwa hiyo organisation ya kusoutenir mambo yote. Mimi najua kwa wote tunashimama nabo kuku batumishi ya Mungu na babibi ya batumishi ku invitation ndio tunakuwa kuichika tu kwako ndio kusoutenir à la prochaine occasion mambo litafanya mu Congo tutaleta ma résultat bien mu programme natupatia. Merci beaucoup. Tokomi na suka bandeko balandi bolandi pour la tautologie. Nous avons suivi ensemble le Lengekani ba pasteur ba lobi kasi ba pasteur nde na côté mususu bazoboma boyaki na ibandeli lokola ba centre boko soutenir bo dédier mboka na stade voilà mais bino kaka bozali ko duka ko sala chute ya régime oyo donc lokola bo pesi soutien na bino botambola pe na ndenge esengeli bo tia mabondeli na bino penza epai ya nkolo Yesu pe bo adresser ba plainte ya population epai ya Nzambe asunga population na biso elongwa vraiment na makambo tozali kolekisa na kosisa te sans que na loba déjà 3 mois oyo bunagana ezali na mabuko ba milice M23 kasi tomoni formation ya ba soldats oyo bakendaki na front pona tina ete ya koyekola
to ya multiplier ko créer ba stratégie ndenge nini ya ko affronter to ko kota pona ko boto la village wana na maboko ya milice M23 et c'est ici là qui ne bozo mona ba réseaux sociaux ba yiki bazo grimper ba mire ba gymnastique ya makasi ba mai pona ko lakisa ke ba komi na suka na mikolo koya ba ko attaquer ba milice wana pe to ko récupérer mboka na biso. Ça fait mal 3 mois passés o ba yiki rentrer zongi to ebite bana bunaga na bazongi to bazongi te. Qu'est-ce qui se passe? Les OP ça passe kasi elikia na nzambe nyonso ekokende liboso kasi nazo tika bino na vidéo oyo il avait déjà dit nani Mzee Laurent Désiré Kabila asa loba déjà makambo oyo bandakala baiki kuna opposition balobi président faible oyo Mzee Laurent Désiré Kabila alobaka ezali Félix Antoine Tshisekedi. Oh lokuta ce qui alobaki yango c'est parce que yenda conception na pasi oyo mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi alinga bimisa biso. Donc vidéo oyo maloba na ye ezalaki ye moko yango eliaki kasi ezo touché président na biso Félix Antoine Tshisekedi te. Nazo tika bino na vidéo oyo kasi tika na pesa merci na ba partenaire balandaka nga tango nyoso ba suggestion na moni papa Joki Kumanda na Londres, na moni lisusu papa Sami na Paris et l'on a papa Daniel à Bruxelles, na ebike bozali ebele papa Sami Bintou na Paris, professeur Jean-Marc Amatafouadi ainsi que les autres. Na sima caméra tozalaki na Biumbuyi kasi ingénieur Rabi na montage tika bandeko balanda élément oyo ya rétrospective ya Mzee Laurent Désiré Kabila kasi ponanga tokuta na mikolo ekoya. Bye bye. Séveni l'avait dit à la délégation de ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni et à ses frères des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'ils coopéraient avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère des Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, messieurs, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'empire Himatusi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté internationale.